mais tango abwaki kanganga photo mutu na nzambe aza frère nanga ayebiki na nzambe abenga ngai na scandaliser bino Fally c'est un bon vraiment nayebi on se bango bien mais muto yo akutana nanga penza nanga na bala tana bala mwasi nanga Fally a contribuer Ondima bien sûr ba compatriote no muso ba sala la musique mondaine et ratana moko to vandi inspiré bi atende ko pende ngazo kena ba ligne en tout cas so ko na kena on nga piso mais ça la bien Fally oyi biso ba chrétien lelo il faut te remercier bango nga remercier bango makasi parce que biso tant bande musique chrétienne na ba clip na biso ya kindenge moi on l'a tu mon costume moko eleka maboko otelemaka na mire otiaka maboko omoni otiaka maboko ba chrétien ba katate na ofinga mais en tout cas nous sommes sans ignorer que to uti wana to chrétien so asali que otali clip ba chrétien mo santi asali kola so ko boatu ataka ko boatu mo atelemi na mire penza ba telemi bango kabo play changer de kabo on replay back so pelo na habité to uti loin mais entre temps bango ba sako ça ba vrai clip. Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali yo massage pe omibikeli déjà avant kimunganga asimba yo inutile ya bana garde malade awa bango moko bapesaka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesaka malade. Aïda, malade on a bimi kakaté. Comment donc la ko bimandele ni yata yo moko pensa. Awa no hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Comment la pas fait? Eza pona kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino éviter. Mbeto zo sala mouvement au malade alingi. Nous fi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbeto hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi Tala soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya Mama Grace Mandela la pétrolière. Est-ce que Tiambezali ezali te? Mais Fally c'est mon frère. Ça y est batunyo so wana baza bande konanga. Yoka ngona wapi kese za kino. Non, na yoka ngona TV na yoka ngona baba. Nazo leka bona kata mutu kaboyo mona ezo beta kuna. Na boy ki na kati nzimu. Nazo yebisa yo ke tozana lola te ya. Ba ba sa rassembler wana ngana bangaka. Pourquoi ko sa biloko ndingo wana? Tolobi te ko zaka oyembango, tolobi te ko mais oyoka kata te. Parce que ato va na TV bo emzo to la match. Ba match na biso tout ezalaki ya Léopard. Vidi bongo na kaka fimbo ebimi. Azobina pena waze kwa zobina batuna pasteur moko yebisanga ke atala ngute kester azoyembe lokoyo ngombe kutwa yebaka nkolo na ye punda kuta bosana kakelelo na ye te kasi mpona nini biso bata mokili to bosana kanzambe mais non mais c'est profond ayemba nzembo kuta msuta chrétien pa koko yemba ngota bosani pe. Et tout se comprendre. Donc ils qui toko ya makasi. Ngasi na mona pasteur opesa exemple na nzembo redi ya libala tunansango. Nzembo eza na obscénité na kati na makamamba bete. C'est vraiment un conseil pour les frères et pour tout le monde. Ayembi yango. Nakatanda kwa nzambe baza ba frères na ba sœurs en Christ. Ba oyemba banzembo na ngai mingi. Babina yango to. Uzomona donc tozana bafana begna ndako na bango tala ato boye kota mwana okotila yo nzembo na ngai tanga zo yembango e opeso golanda na kati mosana nzambe te un jour ndeko Fally nde bosola ka wana bengabi grand prêtre est-ce que c'est long monte mais message to contenu yo comment par exemple non mais so ngana kokoma na kokomela nzembo ya si ya na kokoma banzembo moni banzembo ya éducation à mars yeminette na Fally Ndeko ya Congo, tala
agence ya sûr pe ya rapide pour na transfert ya mbongo pe ya bakoli na balettre na même jour yango oyo agence PTAM LTD oyo ekumbamaka na mwana mboka évêque Patrick Tomoxi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service ekuba côté ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko côté ya bakoli petit colis grand colis to lettre oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour awa pe bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yoto conteneur yebake awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na ba adresse na bango ya Londres yango oyo to pe okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 44 20 85 94 17 50 to pe na plus 44 740 40 65 940 awa pe na Kinshasa to na RDC bafandisa mobanye na bureau oyo ezwami na avenue Chaumba numéro 334 quartier au commandement commune à Gombe référence avenue de la science to pe okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 89 40 35 909 bureau na bango fongomaka tous les jours du lundi au vendredi à partir ya 9h ngingo ti 17h awa na agence PTAM LTD bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel papa bakosa yote yakakaka awa na agence PTAM LTD baza na mufoko ya masolo tu dit amen c'est naturel soin Papson Makungi, le monique Biana. Ailleurs, il y a Fali a un bateau là qui est en haut, donc il m'a envoyé que le bien. Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Hey! Bandeko babolingo. Chez Djonga de ezongeli masolo Chez Djonga de chaque week-end bozamo bimba boko sepela ndenge masolo ezalaka. Po awa chez Djonga de masolo tout ezongi avec impact na idéologie. Ngulu ndengulu ntabande taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité bino moko boyebi boza kolia boza koyoka mindule ya kitoko pe elengi. Po bino moko boyebi ke awa chez Djonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kusakana te. Po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta ko sepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindule ya kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec impact toujours na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga le 28 juin 2020 Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo boko sepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec impact na idéologie oza koyoka musique ya kitoko pe ose détendre elengi. Adresse ezakaka semoko chez Djonga de ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondi 93 140 oza mobimba. Chez Djonga de yangonde moboko ya ambiance. C'est naturel soin. Gardez bande na yo.
Bonjour, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent à ce net moment, sans de pas de l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par les vôtres, Valdi Tamboué, co-animé avec sa sœur Ritz. En tout cas, Banapoto, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. On a vidéo. Ah, on a canal la minute préférée. En tout cas, merci de la suggestion, la remarque. Il y a un de créer ce qu'on appelle constructivisme. Selon j'espère il y a communication dans Babi déconstruire pour bien reconstruire. Donc, il y a un EPMDP, ça sens tant au baron, tant au carayong et salarié. Tout le monde attend sous maille, oui, bandé ko pesa kokoso na ba numéro et koyaka. En tout cas, merci na bino nyonso vraiment. Bana poto bana mokumatika na sabino que lelo vraiment ils lelo. Après que ça ba tour na ba parcours na biso film lelo vraiment et toqué la porte. Il y a papa na biso José Ndita alanga nzembo monene ndebino mo boyebi vraiment tout est vraiment ko solanaye avec impact na idéologie na yebi que Ritz Zawana yem to banda masolo to ko animer na bisibino vraiment tirana saluer non pour rendre l'utile à l'agréable. Bonjour papa. Bonjour, bonjour et bonjour à tous les internautes et les téléspectateurs Balingara Bisso. Bonjour Nabino Kakana Wipsabino Getongo Itani, Getongo Itani Boye et les Kamomalamu et le Bosso Koipsanzambe, merci. Parce que Kolamuka, en tout cas, il peut s'amélior batodion sauter. Vous avez sans ignorer qu'il y a Atabato Ambongo, Bakangamarambe, Takokolamuka Tea Kofi. Alors, ceux qui ont la Muka, ils ont grâce à Nzambe. Vraiment, merci pour ce que vous avez Nabiso et Topambolibino. Comment vous allez, papa? Je veux bien, par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Sans la grâce, en tout cas, nous avons subsisté à Zate. Nous vivons vraiment par la grâce. Okay. Alors, il y a 2 personnes, 3 personnes au Baolanda commis Tuna. Alors, qu'est-ce que papa José Ndita est devenu après tous ces temps? Et après les confinements. Après le décès de notre Miss Marie Missam Tolo Baka. Après les décès. Ouais. Qu'est-ce que tu es devenu? Oui, mais bon, et Dieu fait grâce. Il y a monde qui va. Vous savez, nous, les chrétiens, surtout les serviteurs, nous ne dépendons vraiment pas de nous. Nous dépendons de Christ Jésus. Attends, un message de la Rabino, c'est lui qui nous le donne. Après ça, et par rapport au temps, maman. Donc ça veut dire, ne pas me voir à la télé, et ça synonyme à Robunga Teponangaï. Et ça synonyme à replier, qu'on soit message ou ils approprié pour n'a pas parce que nous sommes serviteurs. Nous sommes serviteurs, nous avons juste même la cabane dans Nzambe, message où est bongi na tango koki selon ce que le Seigneur permet. Voilà, donc il faut seulement aller à la TV pour dire quoi? Si je n'ai pas un message à dire, je préfère rester à la maison. L'église tous les jours. Donc je suis à l'église, mais à la télé, si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a suscité un message et a donné un message pour le peuple de Dieu. Il y a un homme qui est même sur la TV pour couper ça éclairage dans message autozoaka. Voilà pourquoi depuis Marie jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'avait coffré un peu et maintenant là après le confinement, le Seigneur a ouvert gage na ye abetanga siko munduki na ebite sona robomanani so azofina na cagette pour na beta siko. OK. Alors batebele baloba que sœur Marie atika moi trop na carrière à papa. C'est vrai? Trop, dire trop, c'est vraiment un peu grave. Ouais. Mais elle était un artiste que j'aime beaucoup et c'est vraiment mon ami. C'était vraiment mon ami. Et tout ça qui n'a pas tendance moko, ça veut dire tempérament moko. Les lots et Zali Souté, bon, on nous traitait de pros, des pros aimer les frères chrétiens, des frères païens, voilà. Donc, tu dois comprendre le moko, que Christ n'est pas venu seulement pour les gens de bien. Voilà. Christ est venu pour les gens, pour les pécheurs. Ceux qui sont là, qui sont là, qui sont là, ma soeur, Jésus n'allait pas venir. Ayaki juste pour la bataille, ma bende, ma bongo la mité, ma bako ma bata malam. Voilà. C'est comme mais comment yosa da muta malam. On rapprocher muta ma bete pour obéir vers yo. Parce que Christ a dit, je mangeais avec le pécheur. C'est vraiment les malades qui cherchent le docteur. Moi, je suis le docteur. Si je vais vers le malade, ma beza wapi. Donc nous ça va nous commenter la ngaïza nzambe atiki biso na mokilo yo pour toper sa évangile. Or évangile, les gens qui ont été ça ba o ba yebi Yesu non, ça aller vers les gens qui ne connaissent pas Jésus pour nous savoir que Christ est bon venez.
Batouana ozomona bozo boya bozo kima wana bolingaka bango te wana. Combien ils vont savourer la gloire de Dieu si nous ne n'amenons pas la parole de Dieu, si nous ne les apportons pas la parole de Dieu. Voilà. En les emportant la parole de Dieu, les bango vont comprendre réellement que Christ est bon. C'est quoi bonté en disant bon le barak il est bon, il est merveilleux. Bango va vivre en déni. Voilà, les gens nous traitaient de trop mukili, de trop jubé, de trop bawira, de trop bazaba frère na biso. Dans la biso nous sommes des artistes à part entière. Et là ikabola biso na bango c'est le fond. Voilà, le fond, la parole, les paroles que nous mettons dans nos chansons. Bayemba rabasi, bayemba mbongo, bayemba mukili. Nous on chante Jésus, Saint-Esprit. Bongo la moté mabo. Non, tout ça bongo mais musique nous soto beta ya moko. Il y a pas un clavier spirituel, non, un studio, un podium prophétique, il n'y en a pas. Et ça, podium, moko kaka tu dis ça, clavier kaka moko, studio kaka moko. Ce qui nous sépare, qui nous différencie, c'est la parole. Voilà pourquoi et le trou m'arrive vraiment à tirer qui trop ma casse. Mais dans le balai, sur le quoi, ça combleur, assez à combler qui en gros, tout le gloire à Dieu parce que Azo peut manakim. Okay, merci, nous allons passer de bons moments avec Papa José Ndita. Alors Valdi, je ne sais pas, tu avais un mot à dire. Oui, Antoine a manqué préoccupation. Papa José, na moni gosser na ça qui n'est na omamba on mena ngato qui n'est na moni nuance mo rétrospective on parle on le bela sonon na débit na yo n'habité qui t'a inspiré na motivé yo idole non na musique. OK, biso le bagaba idole, quand je dis l'idole c'est vraiment bien pour tout adorer kaka nzambe. Notre idole, le vrai idole c'est Jésus. Mais modèle nani tout le banini modèle non pas modèle c'est Christ. Tout le bagage motivateur bien moi nani comment nani bien ngoni mentor. Ça veut dire quelqu'un qui vous a coaché, peut-être mta benga yo, peut-être mta pesa au goût et à koyembela nzambe. Moi j'aimais beaucoup le frère Charles Mumbaya. Je l'aimais trop. Le frère Denis Ngonde, je l'aimais trop. Ça veut dire que la musique na bango sala kinga est plus na kota na makambo nzambe. Bango nde penza mibale wana ba pesa kanga ngwa koyemba. Ba adoration à frère Denis. Quand j'entre chez les Papa Mumbaya, Azaro beta plus ba rythme nyon, il était dans le rumba, dans le salsa, dans le reggae, dans le non. C'était vraiment un baoba à contenir la contenance mig. Alors koyo kakaye et puis sanga et sengo ya sa musique. Bien que j'ai chanté déjà à l'église dans une chorale, mais je n'étais pas encore un musicien comme ça et comme la le professionnel. Alors on de salingai que na yo kelengi comme un musicien professionnel. Et puis deuxièmement tant na yo ki bango de tindinga ce qu'on a zonga ce qu'on a style na côté na Sud-Afrique. Na ke mona like Dubé, na moni Rebecca Malope, na moni batunyo so ba vuyo banani wana. Alors j'ai voulu vraiment amener ma musique na côté wana. Donc ngapina bat inspiranga mingi, ça veut dire bat muto a pesanga goût ya ko sala reggae, c'est like Dubé. Et j'aime trop la musique reggae et la musique à sa voix de sans voix. Ça veut dire musique mon que le bela vérité. Musique mon que le bela ka ba opprimé. Musique mon que le bela ba détenu. Ça veut dire musique mon que sans complexe. Et takaka na gouvernement na bato nzambe et le bela vérité. Et la musique reggae ils en a ba obscénité. Ça veut dire aujourd'hui na ba danse obscène. Non là-bas là y a pas. Là-bas, il n'y a pas. Là-bas, c'est du pur, c'est du physique. C'est pour ça que je suis chômage. Je suis sauté, je suis sauté. Ça veut dire que j'aime. Et ça, c'est un mouvement dans le le style reggae, et un style salara. C'est bien, on est sportif, balinga ango mingi. Voilà. Stimulant, stimulant, chanvre, balinga ango moins mingi. Saint-Esprit de stimulateur, il y a un saganate, et les goûts de chanvre, dans des saganate. Pardon vite. Na que ton lobby que au boire moi li souvent de on la qui double. Mais dans ta la musique on est en Congo kabona musique mondaine, musique chrétienne dite religieuse. Kuna tango chaki li so banza ki tepe na biloko wana po kuna c'est comme si au kabonete. Te bon et promesse aboye. Style et le bela que logo te ya. Ce qui importe pour na biso na musique c'est les fonds. Neti biso ba na nzambe. Vraiment c'est les fonds. Amenez-moi tous les styles que tu veux, mais mettez quelque chose dedans. Parce que nous faisons manger le peuple de Dieu.
au bêtis style qui toque, mais tu as amené quoi? Au moins, c'est qu'on promet dans la cas. Donc, nga kota ba style wana, ça ne me dit rien. Je peux faire le rumba, net nze mulanga kongo na saleza rumba. Rumba penza ne la oka pena ke odemba ezawana. Na mona Congo quand même, to qui n'est pas etozonge pas. Voilà, donc dans les loko que pardon, Grit, la kati. Moussa Nzambe, pour ça nga sko yapena na yo kayo, pour tangi tangaki bandeko ba pesa goût na pe, o tangaki ba papa na mso Charles Mumba pe à son âme, o tangi pe bandeko na biso ko côté ko ya moi ba montor, ba reser na so ba Rebecca na ba na kune ba la ki dube. So na musique na biso na bandeko na ba congolais, pour biso so zaka ba patriote. Ya mboka o vraiment ba compatriote no mso ba sala la musique mondaine. Et atana moko to vandi a inspiré bi atendeko pende ngazo kena ba ligne en tout cas so comme na kena on a nga piso mais ça va bien. Ah là 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 là. Non mais au moni hein, faut se dire tout ça mokilia. Mutu mo na kelo lazate. Mais na ko biso lo moko o bango ba Kofi, Ouera, Jibé, Fali, Ferry, Fabregas, Héritier, Adolphe Dominguez, banani onyoso yebi, wazekwa, batu bavie wananyoso, bavie wazekwa na bapiti nanga nyoso wazana. Na lobi basala la musique bien. Oyi biso ba chrétien lelo, il faut te remercier bango. Nga remercier bango makasi. Parce que biso tant bande musique chrétienne, na ba clip na biso ya kindenge. Moi on l'a tu costume moko eleka maboko, otelemaka na mire, otiaka maboko boy. Omoni, otiaka maboko. Ba chrétien ba katateke na ofinga. Mais en tout cas nous sommes sans ignorer que to wuti wana. Le chrétien soit sali qui otali clip ba chrétien mo sati azali kola so ki ko boatu ataka. Le ko boatu. Et moi telemi na mire penza ba telemi bango. Kabo. Play changer de kabo. On replay back so pelo na habité. To wuti loin. Mais entre-temps, bango ba sako ça ba vrai clip. Et puis bah studio bah ça au côté studio bah vrai son. So Kofi a bêti musique comme ça musique ne lengi makas. Ça nous inspire. Le fond azoyemba ça ne m'importe pas. Ça me porte peu et qui n'a occupé peu na fonte. Bon fond malobazo lobawana je ne peux pas méditer ça parce que je suis un enfant de Dieu. Mais la forme est plutôt la musique naïe. Oh mais Dieu me j'aime. Nazo c'est pas la forme wana. Tant on doit ta musique dans studio qui toque. Tant on ça la clip na qui toque. Non mais on les a. Ta ba veste qui toque il faut. Ah mais ala ta peu qui toque oui bien sûr. Non il soit solo. Tala za batoyo ba pesi bisope moi élan. Nga ndimaka bango pour biso musique na biso akili biso ya ghetto ça veut dire pour yoka musique chrétienne il faut muta kufa na mboka soki muta kufa na mboka ndo yoka pena ke radio mikolo ane komi musique chrétienne pour te commémorer le roi ezaki bongo pour yoka musique na RTNC izo beta c'est que muta kufi ya musique chrétienne mais entre temps bango za ko beta déjà alors lelo musique na biso ebimisi kona makamba maliwa ekoti na ba anniversaire. Et quand on a concert, on a les 16 ans, on a béni les visionnaires. Et quand ça veut dire qu'on a qu'un fête, na qu'un fête ya batu nazo beta fête bongwani, na qu'un ebemba batu ebembe bongwani et bongwani fête. Vous voyez so quand na commune ebemba batu ata bazako lela ba comment s'appelle. Ça veut dire to zui moi goût ya kopesa pe batu ba kapel lengi. Lelo ba comment so ba showman. Na obeta reggae muta otala bona muta tap et danger musique ya leo. Voilà. Pour la nini to zuipe moi exemple et pas na bango ça veut dire to landi bango na ba style na bango ya kusala ba clip na style na bango ko betela kusala ba studio et ça ils sont bien na mais style na bango pe ya kolata ça veut kolata bien décemment là tikitoko to la griffe to griffe te mais au présenter kitoko voilà donc ouverture d'esprit aux anango oyo tout le monde rappelle kalanga kindaka emo na rétrospection tout le monde rappelle bateau babandaka ba précurseur vraiment ya ngambu na bien de musique dite religieuse oyo mutu rappeur na so Paul Balenza na PCMbo honorable Sigazali tout le monde mon pays pe na zaiko bazoyemba lelo maman to rozongo te vraiment non mon Paul c'est un catholique le catholique bazaka pena la rigueur te na makambo etali musique bazaka mzumo na sango pe babengi na bango saiko ba yembi na bango pona bango ezaka nango penza gravité preuve ane ke abeta mukolo wemba kufaka za wemba bena banzembo wemba mobimba nga elanda ke azo yemba ngo pena mobimba donc abeki wemba c'est ton ami donc bango bazaka na rigueur makasi te côté ko bazaka bango ba musique wana ezaka nango bien tala ba fête na bango ba bina na bango. Mais chez nous, dans ma musique, l'église des réveils, c'est vraiment strict.
ça veut dire so amoni oyembi net na faire to oyembi net na fali obimi mpakani musique no ba consommer ngoli souté o kombe na libanda ya église, vous comprenez? Et deuxièmement, tout ça na bino il faut se dire que ata une église le ba telemi même une église catholique balinga bango mais mukolo moko te babenga wimba to ezai kwa ya kobeta na offrande namte que église obeta boto comme na tango offrande les frères ezai ko boya kobeta non. Et puis soko sali bongo na nyoka longa osilika pour mona ko osimbisi touche liboso nzambe mon pour que musique on est à l'église hein té des églises et beta makali boso ya en dehors de l'église mais tout le monde pas Mbappé mona na 4 albums na ayembi pe chanson mo ya marque nzambe na boité ba Koffi Olomide ombe kutu ayebaka nkolo la question oh Lazarie landa ganzi la zulu nzila pesa nzemba ya menea on comprend nzembo ya menea ayemba maluba ya nzambe ngana mona pasteur moka pesela ngo témoignage abi messi kester azoyembe lokoyo ngombe kutu ayebaka nkolo na ye punda kuta bosana kakelelo na ye te kasi mpona nini biso bata mokili to bosana ka nzambe mais non mais c'est profond ayemba nzembo kuta msuta chrétien pa ko yemba ngota bosani pe et tout se comprendre donc ils kitoko ya makasi ngasi na mona pasteur opesa exemple na nzembo redi ya libala tunansango c'est bon ils ont obscénité na kati na makamamba bete c'est vraiment un conseil pour les frères et pour tout le monde ayembi ango moi si okobala moi comme melombi boye apesi donc on senti peut être kazote ba maria ayembi ka nzembo wana ya redi donc biso nyonso tozonga pena be donc muto ayemba ma conseil penza ça ba nzembo mususu ezo pesa ngo koto ezo pesa pe muto ayoki en chrétien pas ayoki yango azui pe édification zo lokola bino bato ya makolo pe boye bakai liboso ya kokata talangambo est-ce que contenu muto est-ce que sont concernés aux chrétiens to concernés sont au kati bien na balabala ba tout ayo voilà les chansons eza ayembi muto mukili ayembi ngo me était na église nzam voilà avant l'article la rite bon excusez na monopoliser parole té et ça ils kanga mutema un jour pasteur frère José Ndita fait na ndaku okita mususu mwana po na ndimite que mwana lobana que mwana ko taraté ba téléphone lelo ya et papa yo kandenge frère moko na na succès mais na musique mondaine frère Fali Aigle ayemi mo partir nze muno muke et ça la ondenge. Non mais Fali c'est mon frère. Ça y est batunyo souvent na baza bande konanga. Yo ka ono wapi que c'est ça. Non, na yo ka na TV na yo ka na baba. Nazo leka bona kata mutu ka boyo mo nezo beta kuna. Na boy ki na kata nzim. Nazo yebisa yo ke tozo na lola te ya. Ba ba sa rassembler wana ngana bangaka. Pourquoi ko sa biloko ndingo wana? To lobite ko za oyembango, to lobite ko mais oyo ka tate. Parce que ato va na TV bo emzo to ota la match. Ba match na biso tout ezalaki ya Léopard. Vidi bongo na kaka fimbo ebimi. Azobina pena waze kwa zobina batuna pasteur moko yebisanga ke atala ngute ke tango zotala match boye na intermède musical ba bimisi le film wa Léopard ya Félix waze kwa tango so totika ngo banda tong bande bandelité suka poto otala ndenge ni azobeta fimbo wana zobeta ma ozomona biso nyonso to yebike mutabanda fimbo za nkolo akota na kati ya nini ya temple amona bato bazoteka na temple atombola fimbo abeta ba vendeur na kati yesu mutabanda fimbo boso ya zongona na biso fimbo e kokanika ayimbinga makambo nzambe ete so comprendre ona zomba donc biloko nyo so mona tokoza na nzela ko telemi boye ozo ka frère azoyemba to frère Fali po ba frère ba certain aoyemba yo za na kati mutuka mulungu okokanga vitre to kufa mulungu na kati fo vitre kitakaka lito ezani ezo yoka batu ni pe wana nobi wana frère Fali to wana lola tendeko biso tozwaka maloba wana te to komisa yango méditation. Ça veut dire méditer c'est quoi? C'est entrer en profondeur ya maloba, faire la dissertation, qu'on comprenne ce que le mutazoloba. Et quand tu entres en profondeur, tu commences à la dissertation, c'est alors qu'on comprend maloba mususu wana et qu'on kotayo. Parce que la foi de Dieu vient de ce que l'on entend. C'est-à-dire nous faisons l'option de lire la Bible parce que na kati kuna nde maloba ko pesa biso tous ala édifier kuna yangonde ko documenter biso poto sala makambo nzambe bien to yembela nzambe bien. Mais soko komo yoka banzembo et ko banda pe ko méditer yango. Plus ozo méditer yango e bando zonga na motema na yo ovandi boye bando ya. Yango to sala ka option ko yoka maloba te. To sala ka option ko ta la forme kaka ya musique. Mais tango abwaki
kanganga photo mutu na nzambe aza frère nanga ayebiki na mutu na nzambe abenga ngai na scandaliser bino Fally c'est un bon vraiment na yebi wango so baza bango bien mais mutu oyo akutana na nga penza na nga na bala tana obala mwasi nanga Fally a contribuer ondima bien sûr apesa na bonbon ya satana na nzambe zala oyo bachaka na offrande wana so mutu akotsa kindumba yo kotia na mbo oyo bakiuti na kindumba ba sanctifier kango na prière loba amen kasi yango donc ozaki sanctifier na sanctifier kaka mais yeko to pana yeko ta ko sanctifier tazande ko ngai ata pesinga na ibiki de yake o nga na simbi elokole uti na mutema malamu ande ko nanga je prends donc na moi singa na bala mbongo Fally ko tarkati na na occasion oni yom do benga gi fala na Fally banda lolote banda sala nzembo ngai moseka Olanda ngote ataka na mo toza kuna émission on va dire lingala ki so mesera ataka yemba nga benga nga mutu na nzambe na osa eloko moko ya yo na linga nzembo no mingi na oyemba ngo atala ki na ndima tendeki ni aza mo nzambe nzembo pe ya nzambe nzembo na ngai kola pesa ngande nzembo me mutu akoyemba ngo mutu nyonso ye asepela yemba ngo na boya sikolo kwa na pa José Ndita sala scandale Fally ayembi nzembo ya José Ndita na bis ba komo beta ba komo ba pire na papa José Ndita non oye bango na bandako ba Fally na ba frère na banani tona ba fan beli bana bango ba fan na biso basi na bango ba fan na biso misuku tu basi na bango ba yaka na église oh linda moi ça kakola za kosambela pa pasteur walesa ni moko kakola pa sambela kuna toza kokuta na wana na katanda kwa nzambe baza ba frère na ba sœur en Christ ba oyimba banzengo na ngai mingi babina yango to osomona donc toza na ba fan na begna ndako na bango tala ato boye kota mwana okotila yo nzembo na ngai tanga zo yemba ngo e opeso golanda na kati mosana nzambe te un jour ndeko Fally nde bosola ka wana bengabi grand prêtre est-ce que c'est le moment te message to contenu yo comment par exemple non mais so ngana ko koma na ko komela nzembo ya na ko koma banzembo moni banzembo ya éducation à masse ça veut dire banzembo pona ko te ya bato baba tamana corona baba tamana sa moustiquaire no kingungi oso bango ba keba na corona tiaka nini oyo mingi keba kashine pakola ka mwa nini mwa désinfectant po donc biloko ndingo na ngana oyimba na Fally bien na mututu na Fally na vrai oh mais voilà to yemba parce que tous ça ba éducateur de masse to yembela moustiquaire imprégné to yemba na papa Wemba pe sonam papa Wemba redi ami c'est tout le monde to salango même Fally pour ndra yemba ke ezaka na PNUD ba benga ka biso to yemba ka mais faut que tant to yemba to bi keba ko zo malaria eza na connotation te eza mateya Fally à côté nga pe na côté so to telemi na to zo yemba ngo keba soko tale ba ko dina malaria ye pa yembi bonga na zongisi non c'est pas grave eza grave te mais likambo nzambe ko ya kototo yemba nzembo ya nzambe il faut monoko na ezala assaisonner ba nzambe basaka na ngote ayebi ye moko ndenga za wana qui n'est pas plein pied na kati église aza vraiment frère na kati église moni siko le Congo aza na ye frère aisabela nzambe mais aza moi mukeli banda na ndenge tout ça consacré na église nga aza consacré na église je suis un frère naza assaisonné pour na koyemba banzembo ya molimo ya nzambe n'est-ce pas po munoko yemba banzembo wana assaisonné talanga ya bandeko po munoko yemba banzembo wana assaisonné il faut za munoko yo eza nzambe agréé yango apesi yango autorisation biso za ba lévite appelé par les seigneurs dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Il y a un lévite, une église, il est chantre du monde. Il peut chanter Dieu, il peut chanter femme, il peut chanter tout. Sa langue est assaisonnée dans ma campagne. Là, il faut tout ça la part des choses. Tu comprends? Et quand tu appelles quelqu'un comme ça, ou yembi nende ngwana uza saisonnité église quand de boto pesanga comme ni na zaikoti na nani et que ça voilà et que ça la kitoko te ça risque ba koliske ba sa musique nanga pona ko lobalanga ndonga et puis yemoka ayebike ce que ça yango a lokelanga problème ayebi yango très bien donc à ça lango te merci voilà merci alors papa José Ndita na yebite bibezala ka moko vanti balobaka siko oyokuto uti kondima ke okoki koyemba moustiquaire imprégné na bande comme mususu koyemba nzembo ya corona nzembo ya mboka pas tout mais il y a aussi des artistes ya monde na binoka oyo balinga kate donc soko bengi akolinga te des fois aussi ça arrive ko yambi artiste moko ayembela nzambo tuni peut-être oyebi mama kingandi aza mutangamba obiti na yebiti. Non mais ngana kolo baboye tozala mokili s'il vous plaît na yebite histoire ngo euta wapi na yoka pe masolo bongo mais na yebite banda ndenge nini
Bon, na kotoya bato andengwana mingi, mais je ne pense pas que les lots se retournent question wana ozo réponse. Je ne pense pas. Pour Bible et évolution. Évolution té. Ils ont évolution té. Zali kambwa koye basikoyo. On était trop spirituel. Ça veut dire bateau bon polo les cas qui trop. Ça veut dire au tout à la même pas na on a beaucoup de temps tout ani net aux yeux les sommes. Ce n'est pas ça la Bible. Tu comprends que ma bé Bible les a ngoté. Bible les ali aller vers. La Bible nous envoie d'aller vers pour que nous pengoité. Mais pour Osala na bango ba oya Yesu Christ. Pour la lobby, avec les païens, je vivais comme un païen. Je vivais comme un païen. Afin de les attirer à croire à l'évangile. Oyebi, gouya Yesu Christ ba kozwango soki ba to Yesu bazo poussa na païen na banyo. So nga muta Yesu na pembe na yo. Mukomso yotindo la dans l'église. Parce que je t'aime. Na kaboli yote. Babenga ko muta masu mais moi je t'aime. C'est comme ça ti bolingo ah frère maninganga trop. Frère mukomso église no mena na osambela ta mukomoko. On a une question. Ekoya tango ya l'église to yebi mukolo nzamba alokotaka mutu te message ko eleka tana mutema bomba mutu message ni échanger bino non je vais rester à l'église tu comprends to kozwa ndenge ni soko fungolele mutema te voilà. Okay. Alors papa José dit tout le monde qui on entend au Congo marqué au limoi qui tout le monde bino bozaki belé papa Mike Kamba ba papa Mike Flore alors ba te belé ba réclamer qui boza ba artiste chrétien beaucoup ko yembela Congo bon on a dit qu'on vient pas mais botangi ba kombo ba homme politique ba politicien catholique baka alors c'était dit à quoi sincèrement et tout ça la unité à Congo bandeko en citant tous les noms ils allaient que juste pour te bisa bango que boza na intérêt ya kozala kabonate ata moko azali boswa trône wana azo sepelisa yote mais pour l'intérêt du Congo toko négliger ba défaut to privilégier ta ba qualité voilà les problèmes du Congo beaucoup za na ba qualité ndongo zali awa tu fais très bien ton émission mais na oboyo ka pona lingiote po ni batu basala bon tu vois a oboyo kaka ya nani asali yango ka na nkoka ka po asalo ka mutema pasi ka po ka alingi okate mais toko vivre bongo tenti mukoni ya on tozako tanga fayulu bemba nani po oyeba ke eza Congo uni to yeko sangana po tozala uni tozala moko bandeko to bando bunda na mboko wapi tala Brazzaville kaka pembeni banda bavanda tala Angola banda Lorenzo akota banda akota tala bakimia moko ekozate ekozate kaka oya bundisi oyo bokozate bovanda ntanye botala moninga ndawa kende tourno pe ko ya bakuvanda bakutala yo donc ça batu na ebité or là on doit comprendre système a divisé pour premier régner et ça qui toroté il y a des gens qui nous troublent il faut to congolais to yeba yango kezana batu libanda nde ba osala biso passe ils ne veulent pas que nous soyons unis pas bien que soto 20 unité hein mbongo na biso combattant na degré où ça na tena ascension voilà ce que nous voulons lancer comme un message pas na batu nyo soto tanga ki on a kolobaka to tangi bino pambate pour bozala uni. Alors, papa José dit toza polele makasi. Donc papa José dit toza hypocrite valdi. Alors mais on a profité pour le mot expression et hypocrisie. Mais les lots du vulgarité donc na foule na ri na balabala ba betali solo balobi que c'est comme si na ngambo même basel na nzambe moi hypocrisie renyara makasi car ça se justifie ba comportement malsain pesa mo belé babi entre bino za ba misusu pe lelo bazali vraiment na ko bandeni na ba comportement o ilongo banite po basel na nzambe ezo mo to mo bande ko mususu ba procéder ya ba divorce na télévision lelo comme bras de fer papa linko soutenir moi na tenir na 600 personnes à danger moi na zobela côté na bino viol pe faut dire il faut préciser ba kam to mo ba fundi tom su mo to na nzambe po tom su na agression sexuelle. Les petits côtés, on a frère José. Il y a des exemplaires, mais il y a des gens qui ont été Bolimbi sinon bana poto bana mukili mobimba. Pour biso to na temps rocha basa nzambe misapité mais Moussa Nzambe doit donner ce qu'il a. Pour bino bo transmettre à biso boza nango. So bino bozo tambola déjà na gauche, boko transmettre biso qui gauche wana. Et ça la connaît ni ko 20 ans sanda ko ka tamsu. Au frère Mike kala Mike kuna na bras de fer tamsu na moi ce n'est peniel. Bah, exposons en internet. Ouais, ça fait très mal, mais dans tous les cas, que Mike c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur aujourd'hui.
Et Nandé Nayebelier, il ne peut pas s'exposer à la télé. Mike a mis la télévision, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Papa Moukouna, je ne pense pas qu'il y ait mort au Lingatia et le Kouan à la TV. Ce qui a tiré, c'est qu'il y a Moutou. Mokonde a tiré. Donc, la TV, ce sont des gens qui ont mis Batunde Baché pour exposer les hommes de Dieu. Quand vous faites ça, c'est bien pour vous avoir bon, pour vous avoir honneur, pour vous avoir nini. Mais boyez barake, un serviteur de Dieu est jugé par Dieu lui-même. Il n'est pas jugé par les hommes. La Bible dit 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois moi Dieu je les relèverai. 7 fois. Et puis 2, boyez baralisous, que Dieu ne nous choisit pas fort. Dieu nous choisit faible. Tous n'avons pas faible homme. C'est là que comme ça rabisso makasi, ils ont capacité à onction qu'on l'appelle ça rabisso. Nous sommes très faibles. Ceux qui ont onction exacte, je me retrouve comme tout homme. N'a pas sentiment, n'a pas faiblesse. N'a nyoso et kokoza na mutu, bo taou ya mutu. Facilement on peut mutakala. C'est ce que je comprends même dans Zoloba. Mais quand l'esprit est là, non quoi y a. Ça veut dire il nous arrive un moment où je sens qu'on est faible spirituellement. Quand tu condamnes, tu fais mal. Et mutakala musana nanzambe to buzz ya musana nanzambe. Et ça commerce pour nayo. C'est quand tu vends l'homme de Dieu comme ça à mal et tu manges de l'argent comme ça, ce sont de l'argent sale. J'interdis à tous les journalistes qui le font. C'est un péché. Parce que tu risques au compte à l'ifolonotiger. Ce n'est pas toujours privilégié les sous-motés. Mais il faut savoir à qui tu as affaire. Aux affaires Nanan. Il est tombé, c'est vrai. Il était faible, il a dit à jouer faiblesse à Kouéi. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour toi, au salango chantage. Non. Une fille, vraiment, maman, au balanayo, tu fais le journalisme, tu sèmes ta vie na bilo kwa boy. Non, je parle de Quand moi j'étends. Surtout les journalistes, surtout les filles et les hommes, les babas jeunes. Le quoi babino boende boza boy. Mami Tibolaza journaliste, c'était peigné la journaliste, c'était bon là je vois. Ma peine na bandi boso côté na bien. Pourquoi? Au balana noté. Le bozo lukanzamba sala ça la journalisme non qui toko le boko mamutumnene. Je parle des hommes de Dieu. Quand tu prends l'homme de Dieu, mutakala na ye. Yo comme distributeur ya mitakala ya mutunanzambe. Ça veut dire on va ndoko mutuna ba ya na nango yo sozui. Quand tu le fais, autotindela ba mitakala ya homme de Dieu wana. En regardant déjà mutakala msala nzambe, tu es maudit. Tu es maudit. Na ebiso na marché ba monter. Tu es maudit. On ne peut pas regarder la nudité de l'homme de Dieu. Non. Même la nudité de ton père. Tu kana ebiso. Tu kana ebiso conseil pour oyeba. C'est vrai bah tiens on a télévision. Ngana otala mota. Pour moi na Noé. Noé melaki masanga langwe. Noé atikali mutakala. Noé kako ya Bible. Atikali mutakala. Moi na yemoko ya kengeli mutakala ya tata. Alinga ko benga baninga mususu ba kende po ba ko kengela mutakala. Et tout ça se comprend. Il y a un liboso semalobi, on ne peut pas regarder la nudité des parents. Azui et lamba, azonga sima a fini kay lamba. Tangu Noé aye ko mona. Na suka ba ebise ke batala ki mutakala na ye atelemi alakela mwana wana mabe. Ba Moabit, ba ono so mona ba ya Moabit, ba rit ba to tanga ba mima moi. Kasi bangote. Cham. Conseil na opesa d'abord na biso ba journaliste, na bino ba journaliste. Balia mbongo na buzz ya mutakala ya musala nzambe te. Quand tu fais le vu na mutakala ya musala nzambe, tu manges l'argent sale. Il y a malédiction. Moi je vous dis la vérité. Nazor bango po na bangi sauté, mais nazo ebisa ezabe ba commercialiser ka nzoto ya musala nzambe te. Tika ba musuba sala, mais yo osala ngote parce que tu as un avenir. Avenir na yo zo lingeza la bien lobby. Tango osa biloko ndengwana, osa modi, ça bien te. Pona basala nzambe sikona zongi. Mais cela ne veut pas dire que ce sont faibles.
ou se laisser la faiblesse pour ça la bozoba. Non. La Bible dit prie sans cesse, prie tous les jours pour que tu ne tombes pas dans la tentation. Tango comme la faiblesse, aussi qui prière. Molimo mosanto a lembi. Tango attristé à lembi. Conseil n'a pas passé l'ensemble surtout mingi. Pas en abandon protocole à ba mbali. Pas l'on la bango ya ba abasi. Parce que mingi il y a un protocole à ba abasi, ba ko ici ba sa l'ensemble mingi. Alors là te loko moko et lemba surtout ba oteka mikolo wana. Na tia le côté. Bien ko tia string. Ta tango ngo pour un mutu. Ouais ouais. A côté yango zo leka liboso musala na nzambe ba position ko kita ko zwa biloko article la musala na nzambe e aza ye moko na bureau s'il vous plaît bandeko toi mibali a musala na nzambe mwaza mu mobali atali okoti atali obimi atali okoti et puis nzoto elenga na ndenga osakana te non satana oya na mutu po ibse que non o izelo kwa kitoko so oliango ça bien kanga na bureau wana. Donc il faut veiller pour éviter le quoi. Tu as un protocole pour le sécuriser, c'est tout. Ok, papa le bel makamwa ba journée c'est bazo se commercialiser ba dignité ba homme de Dieu et ça peut ba journée c'est bel o baza victime na ba homme de Dieu wana voilà baza pe kaka maudit homme de Dieu mo ka bandi mais yé journaliste ça kaka bon. Quand tu couches avec l'homme de Dieu, tu es maudit. Mais papa, il t'a provoqué. Yo. Quand tu couches avec lui, tu es maudit. Faut ça très attention à Bango. N'allez pas coucher avec les hommes de Dieu. Ata lingion dengeni boya. Batte la vie na yo. Quand tu couches avec lui, tu es maudit. Ça veut dire il y a ko senga pardon zamba limbisi bongo yo. Pratique le semence na katite. Semence bon zambe. Ya bon zambe hein. On transmet ce qu'on a. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Tant que ça, fornication, na lisumu wana kilo lisumu wana kasi yango tika la pana yo. Lui tango okene pa nzambe nzambe, yo kela ngamba wa Dieu lui pardonne. Bon yo. Merci. En tout cas, merci d'avoir pris ce que ça fait. Question c'est que ça. Les champions Capanga l'homme à la Rolls, les motivateurs de tous les motivés. Nos frères Hervé Malenga, papa français. Tous les hommes, les motos n'entendent pas. Frère Nyon, on l'a raviso. Non, sœur Nyon, c'est donc sœur Olga Mbimba. En tout cas, la question de Skozali. Moto n'entendent pas. La question moi retourne. Vrai ou faux? Côté na mino bolingo ezali. Tout ça bolingo oui. Donc c'est un tout na motuna. Bozana bolingo oui. Bozana association et Giraka, ma camion coordonnée par papa et son frère Patrice, je pense. Tant tout le monde a me posé la question vraiment c'est là où les bas blessent. Bad ba la ba tom na pour ça ya ba yo capé par na yo, contribution na yo côté communication. Tant tout le monde attend mususu. Tout le monde qui les a dans moi c'est mbal bazo swana. Tu que divorce souka souka pesa ma mbebele et puis misaraba na balabala ba koma ba fazer et quatre saraba na ba classe et pesa ka mbutu ndeto ba na Kinshasa. Les to community na niveau comme on a après avoir comme on a désordre les cas entre ndero biso nani frère Mike pasteur Mike na moi sina Peñel o wapi binope na association boka pe ko chamwa linzaka pour rendre juste l'utile à l'agréable. Tout le monde est pas en binoté. Tout le monde comme les lois comme que moi on a un problème, il faut traiter, exposer dossier on a la télévision, bazo lukambongo, n'habiter contribution na bino, na kibonzambe, place nango. Ouais, on a raison. Vous avez raison dans ce ça yo. Mais là quand malamu oyebaka que biso nyonso to zo nzambe na forme monte. To benga mana nzambe, mais mon elipe question. Mais je sais que le frère Patrice, vous voyez bien, c'est un homme sérieux, droit, c'est un homme à l'ingarabaché pénaté. Mais il y a ah papa Nabissonios, je ne pense pas qu'il y a un Kobenga Mike Kalambaï pour ses problèmes. Habitez, je ne pense pas qu'il y a un Kobenga Mike Kalambaï pour ses problèmes. Mike Kalambaï connaît. Mike Kalambaï, bien que Makambo est salami, mais bon, la minute où je dis que la TV, il y a des victimes. Victime, il y a des vidéos qui est bimé la TV et l'obélier.
c'est quoi comme le quoi ça c'est justifié parce que de lui-même dans le bas c'est impossible à tirer la TV vous savez il y a on a profité nga na pesa moi si autobala Peniel conseil on peut se faire conseil kaka quand on est plein Peniel et là on a ko senga yo nga za grand frère na yo grand frère Mbal na yo et le frère José conseil na opé ça kaka za moko za je sais que au cause a blessé je sais qu'il y aura des problèmes sous ce cause à a raison je ne connais vraiment pas les fonds mais je ne veux pas vraiment que ces fonds là soient connus à la TV parce que juge moi qu'on a TV azate muta ko peso raison na TV azate bref année que makambozo loba yana bat ba ofingo kaka eza bat musu ba yingi opekate eza bat musu ba zo mono za zoba eza bat musu ba zo mono za mayele ça veut dire ba tendance na ba eza lango partager nga na pesi au conseil le kona za makambo ya bana na libala na yo Peniel jusque là vous n'avez pas encore fait le divorce eza likambo ya mobali na yo na osenga yo na kombo Yesu soko vraiment olanda ngai en tant que grand frère na yo grand frère mobali na yo retire ces choses à la télé vous avez un numéro à Mike ça là tout Ayambaraté il paraît limbisa Ayambaraté il paraît mais il a une famille limbisa Mike azana famille Mike azana papa Mike azana papa leki moko kutu na landaki papa ya Peniel azo bisanga ke il parle bien avec le papa leki de Mike azana poto papa kulutu de Mike ou papa leki de Mike comme ça et le papa de Peniel c'est un pasteur je sais que dans Mike le quoi un pasteur ba luka ba s'associer pour ba bongisa likambo oyo Peniel pardon bana kati pardon vraiment oyebiti bana baza exposer mokili mobimba ndengwana toyebite monini bat ba otala les gens profitent de la discussion en boye pour causer les torts aux enfants sois sage maman Peniel ce sont tes enfants où yoko protéger richesse na lobi yangwana aussi aux yeux bango mibale s'il vous plaît ngana bondeli le quoi ndeko na le quoi la grand frère na yo ne fait plus passer à la télé les choses qui concernent les enfants eza kitoko mingi parce que mingi ba otala yo bandoki bazawana batamita ya mabe bazawana bato bazo lingote bazawana bato bazo kanela bana na yo pe bazawana protège les enfants et ngana kosenga yo yango wana nayebi que ata Mike ayambite mama na ya oyamba ndeko na ya koyamba sala ba démarche wana la bonzambe Peniel après cette vie et dans la vie mususu vie éternelle les alliés donc on a raison na miso nzambe si vraiment tu as raison ça a raison na miso nzambe merci papa voilà. Oui, merci. Tout comme vraiment Souka, je pense que sur la question, mais la dernière question au Baksa. Ouais. Dernière préoccupation dans les actes. On a eu Karaming Batou pour nous ça, on a mis sur ça la collecte d'informations, investigation, ça l'enquête. Avant, il y a battu béton s'échanger là-bas dans téléphone. Ok, plutôt que papa, on a mis sur José Nzita. Mais question où tu pas na mon maman na ngamoro Lisette Lokange moi c'est le champion Caps Kapangala depuis Mikilian Poutou albina tout no kaka président ba lèvre ba congolais nyonso est-ce que papa José dit t'as pas lié à qui sincèrement on y a idée tu n'as lié pour notre pasteur ils allaient qui écrire à ma pasteur nga azala frère José je suis chanteur donc Koliato concerné ngate. Voilà. Ok, ben voilà. Alors, papa José dit vraiment nous chutons vers la fin de cette émission. Déjà, merci vraiment Nandenge au PCB opportunité de. Merci, vous êtes vraiment gentil, vous, avec vos questions pertinentes. Alors, papa José dit n'habité à l'oko zongeli album nini ko ekozela biso. Non mais album Résurrection et je suis béni. La comparaison n'est pas raison et tout et Zanakati. Album où on était confinement déjà fallait tout ça la sortie officielle dans le 20 et la fin du mois à mars. Alors on va confiner et que on vend à 5 mois en Chine. Donc je crois et dans les langues il y a ce qui est comme ça. Et début septembre nous allons faire un grand concert en Afrique. Concert Je suis béni pour la présenter officiellement l'album Nabiso, mais avant tout dans la conférence de presse dont vous serez aussi invité pour nous koyoka bino vous avez ba question na bino na ko pesa le bien fondé album nangai ko ba comment tu m'as motivé pour nous salango et après ndé na ko sa ba banderole la minene ba pancarte minene na Kinshasa donc ils allont mon boulot pendant la fikino voilà je crois nous pesa profiter peut-être ka
ba CD mokolo wana. Alors album Je suis béni de Sali Kelelo, tous appelé concert retrouvé dans béni les visionnaires. Béni les 16 donc les 16 ba confiné les 15 ba nanzambe nyonso ba rescapé à Covid-19 ba nyonso ba kufite na corona. Ba nyonso ba mon loboko nzambe. Il faut se dire maman confinement to wuti ezalaki pe liwa 5 mois wana batu ba salité mais nzambe vraiment loboko na ye mona na ba famille ebele papa sala raté mais fofo pamba kaka na Thomson batu bazolia et puis batu ba vivre 5 mois 1500 jours 950 jours na ndako. Non mais c'est pas peu de choses ya kona bisa bandeko baza la reconnaissant na nzambe wa bombi bango 150 jours na ndako to ya la reconnaissant oye kaka na bana participation aux frais à 5000 francs oye na bana na famille to kokumisa nzambe to adorer na biso nzambe ata pendant 1 heure de temps to bisa nzambe merci ngaku na changer kombo na komo benga ye le dieu de confinement ouais na benga nzamba confinement pona yiba makambo sali ngai na kota na confinement mpia kapenza mais Dieu même na kata confinement azo tinda bato azo pambola ngai je n'avais rien na gine lokote ate loko ko lieza la kiteta musu nazo zanga mais le dieu de confinement atindela kinga mambonga kolia apesinga mbonga kolia non je suis très fier de lui. Alors j'avais déjà dit à papa que tolinga ki topambola batuto bakolanda biso. Alors je suis sûre et certaine que message déjà ils qui partagé donc vous étiez bénis très chers aimables internautes. Alors dans ça déjà quand va vrai ou faux papa dit à lobby faux à lobby vrai. À ce qui est vrai tu dis vrai, ce qui est faux tu dis faux. Alors vrai ou faux que papa José Ndita c'est un fan de la musique de Fally Ipupa? Je ne suis pas fan de la musique de Fally Ipupa, papa, mais j'aime Fally Ipupa en tant que frère et artiste. Si c'était le monde était à refaire, Moto Yokoki Kolinga au ressuscité, c'est la sœur Marie Messambo. Si j'avais les capacités de le faire, en tout cas, na ressuscité na seconde coup de tierce. Donc na tierce na nous coûte une seconde te na assez à la mourir déjà. Je l'aime trop. OK, faut papa José Ndita peut parrainer un mariage. Bien sûr que oui, je peux parrainer un mariage. D'ailleurs, je suis en train de parrainer un couple de Dieu sauve et tout déjà au sala prédote. Donc à la mingi tete ko ba ça d'autres na bango. OK. Faut yasuka eza papa José Ndita aza orgueillité. Na ebité binonde mbogolo ba olenga na lobango binonde. Parce que orgueilleux et mon comportement. Vraiment, c'est vous qui allez dire si je suis orgueilleux ou pas. Alors, un message de la fin, mot de la fin, tu battez livre non parce que au PCB déjà rendez-vous les sœurs. Alors, des numéros à contact pour n'abattre tout, va contacter Papa José. 81 686 72 52 WhatsApp nangai wana, écrivez-moi les suggestions, ba remarque nabino et na yango. Et continue à YouTube, José Ndita officiel TV, abonnez-vous massivement là-bas. Je suis béni Zanakati et page Facebook Nanga José Ndita page officielle, na Instagram Nanga José Ndita et au côté au kozala abonné Zamba Pamolayo et je sais que à Pamola Bandeko bino subino mbale vraiment boza diomoko formidable. Je sens vraiment et bozala moi ba complicité est bien. Na Pamoli bino penza pour na ba question na bino vraiment au senti soza maïl était donc soupina yomoko. Merci, moi j'aime comme ça, j'aime babi misabilo ko zakat nangai et ça langa bien. Na pamboli bino penza tongwa lelo yobo pambo ma mère rendez-vous zakaka vous avez invité le 16 na béni les visionnaires na concert à moneno to bongisa que Dieu vous bénisse. OK. Merci à Dadi, merci à BCBG et moi dire. Les gros anglais, donc merci à ma frère Ignace sur Batalibiso. On a mon frère vraiment un papa français. Et quand on camp mon frère, on a bien frère. Les deux agina moto. Rendons l'utile à l'agréable. En tout cas, frère Jack Pombo père nangai na centralisation de Paris na Pesibino Mbote Skabozali. Ma mère nanga maman de Londres, ma maman Lisette Lokange, Melziane Benazo, Melziane Benazo, la reine des moulins. En tout cas na Pesio Mbote. Père nanga Roger Rodiva va père nanga Pichumbombo. Frère Pichumbombo, frère infinitif Gilles Fassi. Les gens vont se camaber. Nasser Riguette, Moulunga, papa firmé ma toto, frère Mayas, Girlem, Yebe Moussal, Nanzambe, na Pessi Mambote, Elisabeth Mayangi Mambuta, en tout cas, na Pessi Mambote Sikabozali, père Nanga Dadi Semi Blaise, mère Nanga Anizito.
un serre anizi tu depuis États-Unis na pêcher bambo te bato pexenga micro mabanga yo na mobo na suka. En tout cas merci à ce botala biso vraiment. Alors merci à Valdi mon complice d'aujourd'hui. Alors prochainement et ça sera comme ça. Ça va commencer Tobando Lex émission boé. Déjà jeudi prochain tozana papa biso de dire ce que je salue à passer dans aux appels Kabuna Valdi. Alors bon mais ça na biso déjà. Alors merci à BCBG qui est derrière la caméra, merci à Dadi, merci à tous les abonnés clin d'œil spécial à vous et quant à moi déjà week-end et là mon banda kuna bino week-end et là mon batu tout bakozwa libaku ya kulanda émission na biso. Alors c'était Ngayabino Ritz pour la jolibilité. Alors portez-vous bien, bye bye.